mokile kelama isali mami buhe bele olelo ye banite. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vumu Television etando ya bola musiba inyo na pongi etando ya bona pe maile ya baindo etando ya bonsomi matono mingi na bino baye bopesa kabiso tango pengonga ya kolandaka emission na bino mokolo mwalelo oyo ekoyaka okati ya mabota na bino natina ya kotangisa bino pe kolimbolela kabino manaka na biso na kati ya calendrier africain o ezali bokoko na biso baindo topesi bino bambote ebele ebisika nyonso ye bozwami tango pengonga pesa meli biso tozo babuku elongo na bikomeli pona kokoma mokolo ni tozali na mokolo mwalelo nde sengi to kwa koyeba ete mokolo mwalelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwankenge zomi na mwambe na sanza ya mwambe mubu monkama na tukumi satu na mibale kaka na eleko ya misatu ezali eleko ya kintombo pe na bopemi na biso ya mitano wana konada bongo manaka na biso na kati ya calendrier africain tokobalisaka yango na manaka bapaya pamba te bososola malonga ekokaka bongo kozala mokolo mwalelo kati na manaka ya bapaya tozali bongo dimanche le 25 avril 2021 ndenge tolobaka tobalisaka yango na manaka ya bapaya po ete tozali na ino na kati ya eleko ya transition kosalela manaka na bango pe ya biso nde tala ntina oyo toyaka kotalisaka bino lisusu pe manaka ya bapaya po bososola malonga ekoka bongo kozala kasi kati na émission na biso tokosuka kaka te na kopesa kabino manaka ya mokolo nde tokokumbela kabino pe lisusu ba événement du jour esengi toyeba ete mokolo mwalelo ya le 25 avril ezali bongo journée mondiale ya paludisme. Paludisme ezali nini? Paludisme ezali bokono oyo biso tobengaka malaria. Nde tokosenga na bandeko balandi pe na baimboka toluka lolenge ya komibatela pe lolenge ya kobatela kinzungidira na biso pamba te bokono wana ya malaria eyaka kaka na nzela ya salite po ete salite nde kobotaka bangungi na tango bazali kopike biso kosuwa biso bali kotikela biso bokono wana ya malaria yango tolengela mabota na biso bisika tovandi mapango na biso pe kinzungidira na biso mobimba pona kokebela na bokono wana ya paludisme otobengi bokono ya malaria wana ezalaki bongo événement du jour oyo tokumbelaki na bino mokolo mwalelo sika watu kei kotombela bongo mbotama elamu epai ya bandeko na biso banso bayeba botami mokolo mwalelo na boyike totombeli na banso bambotama elamu kimi ya mfumu kimbangu kimi ya tata mokeli eko kobakisila bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino bokokisa mai obosila koyena yango na mokili nde wana tokei kotombela mbotama elamu epai ya mbasi na biso ya lupaka moninga bango babotama bongo mokolo mwa le 23 avril oyo uti koleka kasi lokola lelo nde bazali kosepela to kosalela bango feti nde bakanisi lelo to kwa kotombela bango mbotama elamu bango bazwami na eteni ya Luanda wana mbasi ya tata sama bisika bozali totombeli bino ya bambotama elamu na yebi ete sima na biso ko na plateforme télévision tozozwa billet ya kolanda bino bisika bozali po yete tokembela elongo na bino kosepela kolia lolenge o bozali kosepela bisika bozali topesi bino bambote pe mbotama elamu bisika bozali tokotombela pe lisusu mbotama elamu epai ya mbasi na biso tata ngete bango pe lisusu babotama bongo mokolo mwalelo wana mbasi ya tata mbidi elongo na nengo akinata totombeli na bino pe lisusu bambotama elamu bisika bozali tata kanisela bino na kobakisela bino mikolo ebele toyebi ete kolongo na biso na plateforme télévision tata mbidi bomilengela yambo tokende Luanda tozobandela epai na bino tokabola bisengo na bino kasi pona kokabola bisengo to kobomba bisengo biso moko te totiki esika epai ya nkumungala na eteni ya régie totala bonzenga bwa bino pe tosepela totia loyembo oyo tokembelaka bambotama elamu ya bandeko na biso bo momesano tosepela elongo na bino If
matono mingi bandeko balandi avo mu télévision ya solo tuuti kokembela bambotama elamu ya bandeko na biso banso bayeba botama bongo mokolo mwa lelo tobakisele bino mapamboli likolo ya bomoi na bino kasi tozali kosenga na bino baye bokolinga batombela bino mbotama elamu to pe botombela bandeko na bino bambotama elamu bobenga biso na banimero ezali affiché na etando avant 48 heures to pe bokomela biso na siège avant mu télévision avant 48 heures po te manaka na bino eleka malamu pe bo bénéficier na commentaire ya ndeko mopepe soki oyesima ya ngonga okoleka kaka tokotombela yo mbotama elamu kasi commentaire ya ndeko mopepe oko bénéficier na yango te yango tosengi na bino bokomela kabiso avant po te manaka na bino ekwa koleka présent olenge yango e longo bani matondo mingi bandeko balandi yambo ya biso na bino kokabona bomo mesano tokozonga kuna na eteni ya régie kotala nini oyo balengeli pona biso lokola vidéo du jour tronda vidéo ona bokebi biso na bino tokutani na sima na yango faute de matériel kaka te faute ya matériel te parce que ya liboso ye munganga soki mutu ayebisi ye nazoyoka libumu pasi lelo akomi kotinda na échographie lobi atindaki bango na nini lobi si atalaki kaka sele na microscope me na ntango ya bakoko ezalaki mutu azobela mutu ezosala pasi libumu ezosala ekoki kozala nini faute ya matériel te donc ezali problème ke bazomaîtrise médecine te mpo na nini mundele azotangisela bango bazala baauxiliaire oyo bakobanda kosunga bango mpo na kotekisa bamino na bango bino bokoki kondima presque na afrique mobimba maladi oyo ezobatre record ezali typhoïde na malaria baproduit bazochange kaka oke boye eza typhoïde oke boye eza malaria ok nye sika bangungi bazali te typhoïde na malaria mpo na nini mpo bato bakonsome baantibiotique banini bafièvre est-ce que baza kotala moni masolo eza epele ngonga eza moke mosala nini docteur David Livingstone ayaka kosala na Afrique mpo ya kotraite biso bie mpo ya koinjecte bavirus koya ya Livingstone yango wana eboti paludisme eboti maladie du sommeil lèpre nini oyoyo tuberculose barougeole bavaricelle me bango batumeni bavirus wana bayi koinjecte yango awa mosala ya docteur Livingstone eza kokotisa bamaladi na nini na Afrique matono mingi bandeko balandi wana tuuti kolanda ezali bongo élément oyo babongisaki mpona biso lokola vidéo du jour toyebisaka bino maemanche tokotiaka na vamu télévision ekozalaka na ntina ya kopesaka bino mateya oyo kokumbela bino boyebi na kati ya bomoi na bino yango tosengaka na bino botikalaka branché na chaîne na bino vamu télévision mpona nzela na yango ekokumbela bino ebele ya makambo oyo bozangi koyeba totondi bino botondi penza na tango na bino bopesaka biso na kati ya émission iye soki bosepelaki na biso bozongisa matondo epai ya tata Zubila bango bazalaki na sima ya kamera po ete émission mokolo malelo ekokokomela bino na kati ya bandako elongo na tata Itole Ikwa tombeli pe na bango lisusu pe topesi bango bambote bisika bozali kimia ya mfumu kimbangu kimia ya tata Mokeli ekokokoba koyingela okati ya mabota na bino tokutani na mikolo mizali koya nkenge lamu na koma mfumu kimbangu Utamokile kelama, isali mami buhe bele, olelo ye banite.